vision ya vie ekoki kokamwisa bango. Nazoyeba susu mokomusu nakutana nde omoko na magazi moto kutani na ville ya Montréal. Mwana quartier na biso tokola na ye. Atali ngabi. Oh! Wana yo to yambani. Abinanga mon cher. Tant to sera ba nouvelle que comment va na Canada. Ton ndima ngoti. You mana okina mikila avant bisote. Na tunie. Okute na nga wapi. Vision ekoko kamusa bato. Biso na diaspora, to solo la bo solo lelo. Lobi soki to bongoni, Kongo na bise ko bongao. Kongo na bise ko bongao. Kongo na bise ko bongao. Bienvenue sur Biso na diaspora. Biso na diaspora ezali podcast esalami na Jean Dintil ko wuta Bongo Canada. Ndeko soki ezali mba liboso ya koya na podcast oyo ezala nzela ya YouTube, ezala nzela ya Spotify, tope ya Google Podcast. Merci mingi de m'accorder quelques minutes nakanisi okozwa eloko ya motuya awa. Podcast oyo nazali ko sala yango comme contribution na ngai na mboka na biso Congo, et ngai nazali plus préoccupé na mentalité ya congolais, précisément congolais na diaspora. Et pas yopinga na vani nazana elikia ke biso na diaspora soki bongo na biso makambo bongwani na vie na biso individuellement to bandi ko sala ba exploit to koki kozala un apport positif pour na Congo RDC, notre maman, notre chère patrie. Leo na lina lo balikambu ya vision. Bande qu'on a constaté que na culture na biso soto zunga na mboka tozali na tokola na culture ya notion ya vision invité. Tokola de façon collective selon tribu na biso, selon famille na biso, selon quartier na biso, mais vision individuelle ya vie na yo yonde ozali ko mimona ezelo ko mo eza valoriser te. Nga bana na vana na mikili ya poto na zamu tumona ni akotanga mingi. Na ye omona ke mona vision so oke na bibliothèque okomona ba livre ya ndenge na ndenge sur la vision. Puis ba étude nangela kisinga ke bamboko toza ko lula ya mindele vision e jouaka rôle munene tope e joua rôle munene po ba koma bisika bazali. Vision e bani na vie ya mutu yemoko, vision e komi peut-être na famille, vision e komi na pays mobimba tope continent mobimba. Léo na ngito lo ba vision na bomo na yo moko. Boni na lobi vision e koki kokamwisa bango. Oui, parce que le quoi to vivaka collectif na collectivité. Wana pire ngai wana master ngai d'ailleurs pendant des pire ngai na sali émission moko là-dessus kende ko luka pire yo na nani. Toko la kana espionner ya groupe, et conséquence nango c'est que toko vivre esprit ya groupe, esprit ya famille, esprit ya village, esprit ya pays. Ce qui fait que mingi na kati na biso to mi koufi intérieurement, alors que na kati na biso 5 na kata famille moko, 10 na kata famille moko, mutu na mutu azali na particularité moko boy o akoyi komema na kati ya famille na yepe na kati ya mukili. Mais lokola to koli na culture ko valoriser ba vision te, tout otala eloko batu nyoso bazali ko sala. Et tolexi 20 ans, 30 ans, 50 ans à vie na biso. Même ba classe to kota à partir ya mouvement rande ngezoko pesa. Kasi lelo nazali ko interpeller congolais ya diaspora oye bakende ko soki notion eza notion mo penza o kipaka mingi te na moi mikolo etika na mkili, et meka ko banda ko étudier eloko ba bengi vision. Il n'est jamais tard dans la vie. Okomona que peut-être et manque ya connaissance bozindo ya notion ya vision, et ça dit que même vie na yo est déviée malgré que ça na mikila poto. Leonangi na interprétation na biloko mi balemi satu oyo vision ko sana kata bomo ina yo. Ya liboso vision ko pesa yo discipline ya vie. Parce que vision zali eloko za ko mona yo zo ko sala na makoki oyo zali nango pendenge ni ko améliorer bomo ina yo, bomo ya famille na yo, bomo ya ekolo na yo. Oza tellement convaincu na vision na ke loko ne ko salama et imposer yo discipline. Discipline on est ko na façon na yo ko vivre, ozo vivre en fonction de la vision. Vision wana
ekoki kodiscipline yo na côté finance na yo odépensaka bambongo na yo en fonction ya vision zali na vie soko oza na vision te mbongo ekoko ya opanzi yango eza na comédien moko na sepelaka ne mingi mpo na kola mpenza na batheatre na ye malheureusement nayebi te so aza so na bomoi to akufa ou nayebi te parce que nayoka so banouvelle ne te vie kokodioko aza un comédien oyo aberse ye bomwana na ngai nga mpenza so azali na makoki kokodioko aza parmi bato oyo fo bakota na kati ya histoire ya théâtre na Congo un très bon comédien nazoloba likambo parce que ye moko aloba ngo nakuta ngo na internet nazotonga mutu te na fondé lisolo te de mémoire boye na lisolo azobeta wana kokodioko asi asila mikwa azobeta lisolo ke mukolo moko akutana na première dame Maman Olive Lembe à l'époque lisolo ya ye moko kokodioko abi mama fungola sak abimisa liboke mbala liboso na vi na ngana mona ba dollar albi tangu na zui yango tangu to kaboni direction ya liboso nga na kenda kesaki ndako te albi na kenda nanu ekala omoni mutu azwa nanu liboke ya mbongo ndenge wana te mutu azwa kokemba na vi bapamboli ye selon ses propres dires abi mama ifseke vraiment au pambola biso seksa ngai apamboli ye financièrement liboke oye moko na sima na vite eloko liboso amonaki ake kokangisa bar soka za na bomo na ebite vini lelo za ndenge nini eza te pona seka ye eza te pona tiola ye ménage kaka à titre d'illustration omona soki vision ezali te eko zangisa yo discipline même na côté finance et na kanisi na communauté congolaise na biso to na diaspora bato ebele bakoki ko se retrouver soki ami zongsina na sima atali ba opportunité o azo ba mbongo ya simba asala nango nini lelo boye 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans après et mingi ba époque wana tozala na soka ka soki yeka eleka manque à vision ça là que finance mbongo eleka yo accompli eloko morité et ça peut encore continuer tilelo vision ça très important olingio sala nini na vie na yo okoyeba pe ko injecter mbongo na kati ya vision na yo bima même discipline na ndenge ya kovanda na yo discipline na ndenge ya finance na yo discipline même na lieu de résidence na yo discipline na biloko nini yo zali ko intéresser yo okotia mutu non dans n'importe quoi te okoza n'importe où te et discipline quoi même na discipline ya banani bazala nzinga na yo parce que ça na bato mususu oui to yeba na biso to kopesa na mbote to sololi mais na kolekisaka tant mingi te na ye parce que vision na ye et moneli na ye makambu na yanga zo simbati et moi je tiens tellement na oyo nazomona na koki ko zoape discipline ya nazo lekisaka tangu na nani vision est très important na kati ya vie to kolina na culture onati mais nous devons apprendre. Il faut vraiment que sa culture na to banda ko inculquer ngo bana biso sinon tozo risquer bana so pe bakola kaka ndengwana ba yebi valeur ya vision te na kata bomo ya mutu ko yeba vision na yo très bien et koki ko sala ke obimisa na kati na yo apport na yo pona mukili tala ndenge lelo toza na Facebook toza na ba YouTube ezelo ke bimi na kati ya mutu mais so tozo viva tozo landa moyo o réfléchir autant na kati na omona makambo evani na kati na okoko bimisa ezati yango bandeko na ngai na diaspora tokeba na vie ya loyenge tokeba na vie ya bekala tokeba na vie kaka ya ba fitilité banda tongo ti pokwa ba Facebook ma solo moko ezanga tina parce que ezo sala ke na kati na yozana okola olala ozana tante ya komi kotisa na kati nzoka ndi na kati na yo makamwa minene ezali mais moyo ye bango ezate pe lokolo yebi yango te moyo pe ebima et profiter na batu ezalité parce que ozana na vision te ya vie yo penza vie na yo olingi o réaliser nini apport na yo na mukili ezali nini nebi ki tokoli na culture atene za koloba mais biso toza na diaspora à cause ya nyoso tozo mona mona nzinga na biso nous avons intérêt ya ko
yeba notion oyo ya kovandisa yango parce que biloko eza na kati na biso esengeli ebima. Vision ekosala ke misu na yo efungwama obanda komona baopportunité nzinga na yo. Boni toyokaka na kati ya communauté bato azolela bampiaka bazolela racisme changer d'une ville à une autre bazolanda et pourtant place avandi na capacité na ye akosala makambo minene. Mais moya mona opportunité ça parce que vie ne moko d'abord vision ezali nini na vie na ye ozoko mi mona wapi kosala nini. Boni balanda oya na poto parce que bato ebele bazali na quartier bakena na poto. Mais tozana ba musubi batikala na bango. Atikala non pas parce que azana posa tia koya, mais parce que a mimoni déjà vision na ye, a moni ndenge ni ye akosa accompli na kati ya Congo. Ça lui dit rien même si quartier mobima bakena mikili. Ça lui dit absolument rien. Parce que zolanda ne na baki vision et opeso discipline même na lieu na yo de résidence okoye ba place okovanda. Ndeko vision ndeko salake bovana bien na click mais oza ko accompli biloko mozo kamwisa bato. Oh asa loko oh oseloko you are dancer you are génie you are nini vision ozo mona nini pe e monele so ke na kati na yo e bandi ko bima ba moyen na bandi ko bima mais soko ozo mona loko te papa boki na boki diamba na diamba zunguluke na zunguluke bo opportunité nyonso aviezo leko kaka boye tu n'accomplis absolument rien. Et ngai penza souci na nga na biso ba Congolais diaspora na lingi te to yenga nga pena rêve nange tant azotala ba Congolais miso na mikisu ya poto donc na zolinga chaque Congolais donc appela na domaine na ya appela na mentalité ko yenga c'est là to comment ko s'accomplir to bimisa biloko toujours bimisa biloko d'ailleurs na kati ba mission ngona ça pena na recherche ba Congolais bazo sala bazo profiter na ba opportunité natalisa yango pour inspirer vraiment il faut to saisir opportunité bande ko ngai mais vision de okata makambo ozo mona nini na ko sukisa bongo na impact mususu ya vision et ko pe so sens to direction na vie na yo ozo kende wapi vague te mtu za ko mema yo mais vision aussi yebi pas aux kende dans les hauts dans les bas oza toujours na énergie yako tambola parce que o yebi et pas yo pour zo kende na vie na yo. Et ça c'est très important parce que moka pour et ko s'épanouir ça prend un visionnaire ce que tu cultiver mentalité yako développer vision te to ko c'est le côté c'est pourquoi ozomona ke na mboka na biso to vanda na biso wana bato musu ba wuti di banda ba ye ba moni opportunité bazo jouir na mboka wana mais biso moko ba kolomboka na to mona ta opportunité mon côté parce que vision eza na ngoti mais bo baza na vision même mundele tanga yaka na Afrique vision te ndeko na ngai vision tinda ka mutozo ba risque vision tinda ka mutake ne ko découvrir biloko mo o jamais ba ko penser que zalaka mundela ya tina Afrique bandeko likola vision vina ye alingi nini alinga accomplir nini et ça prend quoi atambola qui a eko konza mutu mwindu na terrain na ye vision ko munene na katababo tolingi Kongo na biso e comme mboka munene mais to banana na biso moko ba Congolais individuellement to cultiver mentalité ko na vision na vie na lamu ki pona kende na zo sala nini yango nde ko bimisa ba particularité na biso peto bandiko kamwisa nano sur le plan familial ba mista quartier pe komi mboka vision yango peto te ya bana na biso yoka mwana yo sensibiliser mwana na yo mwana zala kaka teke alandaka malanda ngulu kaka mouvement ya boy mwana ngozo mona nini mwana ngozo kende to bana ko encourager et loko neza na kati na yo to bana ko encourager loko na. Je pense que dans les futurs tout le monde ba descendant na biso ba ko banda pe ko landa lokolo ya ba mboko to vandi eza bana parce que na kata culture na ba yebi vision ozokendo na vie na yo pe nini ba capacité no na kata ozoko mona to kolisa bango nango bandeko pour que un jour Congo na biso et bénéficier na
bah retomber ya mentalité on a ya vision. Et lorsqu'on arrive à la tête d'un pays, quand on est un visionnaire, on fait des exploits où ils ont kamwisa batu. Est-ce que makamna bi zananzela? Ce que zananzela, salamo en commentaire na yo bakisa, surtout partager yango pote ndeko mususu pe a bénéficier yango. Zala na courage ya ko partager makama malamu vite. Ce qui pose na suggestion, il y a biloko muso monde ke biso na diaspora, il faut vraiment tous avoir conscience nango. Tindela nga biloko na to lobela yango vraiment biso na diaspora to ko quitter ko zala médiocre. Biso futo matali kolo poto mema influence wana na mboka na biso. Soyez bénis, ndeto monani mbala ya sima. Ici Jean Ndintil.